famille ya maman olangi en fait bandimi ke basala examen ya makila Aden pour que basukisa likambo oyo bien aimé dans le Seigneur résultat epesi nini Elisabeth a la vérité ou mensonge. Moi, na basenga ki basala examen ya Aden bien aimé. Résultat et biminini. Test et salamito et salamité. Examen ya Aden et salamito et salamité. Résultat ni bimi. Elisabeth Olangi. Abanaï koloba ba mensonge to ba vérité bien aimé. Parce que la fille à l'écran na émission na biso kolela koloba ke azali mwana ya maman Olangi azali koko maman Olangi comme on est Elisabeth Olangi. Papa naye pasteur Guy David Olangi azo ndima yete azo reconnaître yete. Pourquoi pasteur David Olangi Guy azo reconnaître makila na yete? Est-ce que Elisabeth Olangi azo ba lukuta to azo ba vérité? Qu'est-ce qui se cache derrière le dossier? Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino Stubozola, Nabiso de partout. Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simanan, Toya Kolobaki, Nzamba, Boto, Kwaye, Wapi, Elongo, na pasteur Fezamisi, à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Filo, Mukwaya, Motema, Yabivin, c'est de Homo depuis Londres, puis na Maman Gisèle, Lukelo, Motema, Papa, Emmanuel, na Boston. Bonzambe, Nabonzambe, Yesunde, Mosu, qui si bien-aimé, toujours na cadre pour informer, Bino Bande, Kobabenga, biso mwami bomona ki ba makambo esi passé nani na biso concernant lisolo ya mwana oyo Elisabeth Olangi oyo azali koko ya mama Olangi selon ye alobi ke papa na ye ezali papa Guy ce qui pasteur Guy oyo azali pe parmi ba pasteur responsable titulaire ya église ya mama Olangi oyo atika bien aimé dans le Seigneur bolanda qui est bien aimé dans le Seigneur mwana notre petite sœur abandaki ko exiger basala examen Aden bien aimé dans le Seigneur que famille ya maman Olangi bazobo ya bien aimé selon ye ya lobi que azali mwana ya pasteur Guy Olangi mwana maman Olangi David bien aimé dans le Seigneur OK il paraîtrait que David a violé maman na bango yango ndeze minaye kota ki bien aimé bolanda qui est très bien aimé mais la fille bien aimée dans le Seigneur jusqu'à présent azola la libanda vie naye ezali na insécurité bien aimé dans le Seigneur azali bien aimé dans le Seigneur étant azole le tongo midi pourquoi au sali sa test bien test et salamito examen ya Aden et salamito et salamité résultat ni nebimi Elisabeth Olangi abanaï koloba ba mensonge to ba vérité bien aimé dans le Seigneur il paraîtrait que enfin famille ya maman Olangi ndenge ke na yoki na tchana conditionné parce que la fille à l'écran na émission na biso kolela koloba ke azali mwana ya maman Olangi azali koko maman Olangi comme on est Elisabeth Olangi papa na ye pasteur Guy David Olangi azo ndima yete azo reconnaître yete bande ko mosusu ya coma spirituel balobi azo lo balukuta il y a des pasteurs OK ya Pointe-Noire ya Braza ba pasteur musu OK bazo combattre vision ya maman Olangi OK bazo combattre pasteur Guy bien aimé dans le Seigneur OK que ba wuta na église ya maman Olangi nde baza simanaye bazo linga ba bebi sa réputation ba nuire pasteur Guy David Olangi bien aimé dans le Seigneur bango balobaki bande ko coma spirituel koto mwana azolele azo affirmer azo confirmer que papa na ye maman na ye ayebisaki que papa na ye nde David Guy Olangi bien aimé dans le Seigneur pour la cause solution et sengeli ko sa nini mwana basenga ki basala examen ya Aden bien aimé résultat et biminini est-ce que basali to basalite il paraîtrait que famille à maman Olangi bandimi parce que baba ko et pourquoi famille à maman Olangi bazobo et que ko sala examen o ya Aden ya makila ba ye basoki aza mwana na banto mwana na bangote c'est la moindre des choses bien aimé dans le Seigneur ce qui que bomoni que mwana o ya zokosa Elisabeth Olangi azokosa pourquoi à s'attaquer na ba pasteur nyonso te basé belé na mboka o ke bazali élevé bazali célèbre bien aimé mais ayeka na famille Olangi azo insister azo lobake azala ba preuve bona bo maman na ayebisaki ke maman na ke ba violaka ye bona bozemi na kotaki mais David Olangi azo reconnaître mwana na été makila na été selon la fille Elisabeth Olangi na ko confirmer le côté bien aimé ceux qui est bon et pourquoi famille bazo ngate ke ba ça examen ceux qui est bon que bazo nuire famille Olangi bazo bebi sa réputation il y a pasteur Guy Olangi c'est la moindre des choses de faire bien aimé dans les saints tozu moi la moi sur Elisabeth Olangi bozuye na moko ya famille ya
ya mama olangi bakio kosalisa examen ya makila bayeba est-ce que eza lukuta to eza ya solo et pourquoi famille ya mama olangi bazolinga yango te est-ce que eza na bavérité moko eza na nsima makambo nyonso oyo est-ce que eza na basekret moko bazokache ou comment et pourquoi pasteur David Olangi gi azoreconnaître makila na ye te est-ce que Elisabeth Olangi azoba lukuta to azoloba vérité qu'est-ce qui se cache derrière badossier nyonso est-ce que examen samito et salamité il paraîtrait na tchan on a conditionné que famille ya mama olangi en fait bandimi ke basala examen ya makila aden mpona ke basukisa likambo oyo bien aimé dans le Seigneur résultat epesi nini Elisabeth abanga koloba vérité to mensonge to meyana kolana extrait ya vidéo to salaki avec cette fille Elisabeth Olangi bien aimé dans le Seigneur ndenge alelaki na micro na biso John Okoro aidé biso on suit ça et on se retrouve tout juste après. Beauté Yaya. Beauté. Boni, ça va? Ça va pas. Ça va. Ok Yaya. Na monio, na mona on a ba bilingi, na ba Facebook, na ba ning ba blog. Na monio zo tambola na moi makasi na Kinshasa boy bien aimé dans le Seigneur. Na ba chasser na bilamba. Basaki ya okatana. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Besoin de solution na famille te. Besoin solution te parce que awanga ninga alobake mutaza simananga te. Nanga wanga niyo. Papa nanga Paul David Olangi. Oyo babengi na komi ya Guy Olangi, mwana mama Olangi. Guy Olangi. Po mwana papa Olangi na mamuna bakoko nanga. So naza na mutu ndeni na kotambola boye. Soki na mutu aza simananga na tambola boye na bilamba boye na ba chasser bilamba salite mapapa boye ndeni na kotambola kabona la libanda. Donc bo sunganga nazo telengana eza vraiment vérité na kokosa te na mutu te derrière nanga. Examen makila tango esalama soki ke nazo kosa bakoka aya to sala bakokanga moko la police kokanga ndalo baka ko exana ba journal ndalo baki bakokanga moko donc aya to sala yango nazo souffrir nazo telengana na même pas na place okene boyo kinanga ba mama nazo la na saba moi makasi soki 35 degrés na kina biso mo na ba chasser boy ozola la wapi ozawapi na hôpital moni mama so sengi comme na publié déjà mama yemo na ko senga na ba mama yemo na ba hôpital moko balakisenga na 14e mili na Saint-Joseph donc côté ba garde malade ou soit na ka libanda ou soit na église amukunya libanda ka wana nde basala ve na bandal no la vraiment na place te donc assurance aux anon donc corrélateur ya bando bazola na biso wa parce que maman azolo maman oyo ki abotio yende alobi ke oza mwana ya Guy Olangi alobi vérité arrêtez parce que maman za ba photo ndenge azwaki zemi ndenge abota ngala ndenge akanga ba photo na papa ndenge papa nanga Paul David Olangi viola kai nde azwa zemi ndazwaka zemi nanga kolelo okoleli wapi okoli na famille maman Olangi te bakena ko bomba nga na mboka moko boye kuna soko leki babikuku na kati kuna na maya nchele na koleli kuna donc na ko 12 ans nde bakimsinga na prenoir nde kuna fiancé nanga ko monanga donc moninga na souffrir boye na zongi bazo reconnaître ngate ba limite ba boyi donc dès na zabwe na suki parce que biso na si femme si fiancé akokozwa ya charge te soki na bali oteza ka bongo parce que tant on lobi ke ba violaka mama na bino wapi na ndako papa Olangi na mama Olangi na kitambo mama na bino bana ko sala pa na bango azali ko sala te mama Olangi azali ko bokola bana ba JCC ko laksa bana bibi ko garder bana na kata ndako donc aboko soki même bolandi émission ya mama na ngao ba famille na ba kosi boyoka ninga lobi azali ko vana ndako mama Olangi donc akola kuna ko Guy aye a sainté a violé ye tant a violé nda deuxième nanga c'est ça voilà le propos tenu dans cette émission n'engage que son propre terre biso to ndima wote to monika état ya ndeko temate to monaka leka gi déjà na ba chaîne mususu nde epoussé biso na motema ma to mige mpe ko yoka e mususu mais ba propos azo tenir biso to ndima wote zo tala eka ye moko siko bango bazo dinga wote pourquoi bango ba boy ko sala te examen ya makila ou comment pour kondima ou kozwa confirmation makambo ozo déjà ya solo to ya lukuta bon bango na mito ndeka na expliquer yo eza spirituel po bango ba comme ça bango déjà bizé moi ba se présenter ça na te ke ba propos wana ya bizé yo ba na émission mais le ba kaka problème na yo maman
problème nangi zani ndengo expliquer donc na comme déjà na suka bango bazo ndima te pour tout ça l'examen bazo ya te bazo se présenter te bande collègue muta benge kaka tante Sophie Kimbimbi a benge lingala facile alobi mais biso to travailler na bino fallait pas boler qui ça fallait bo benga biso to solamia aza leki ya papa ya 4e papa le Paul David Olang Guy Olang aza tanta mosi nanga biologique mwana papa Olang na mama Olang ya 4e donc nde mwana bakoko nanga nde mtabenga kinda lobi mais mwana fallait bo benga biso lingala facile to travailler ke na bino toza ba voisine pourquoi ti bo benga to solamia benga na répondre lingala facile mais yende mtabenga na kanga ye mtatindelanga ba moto mais nde ni tusa benga to solamia donc ba se présenter te bango tout yango na ina loba soki pourquoi pas tena ko c'est la Moïse Ndiye pourquoi pas la pasteur bazé belé pourquoi pas tena ki ko c'est la mal kalambai pourquoi pas tena ko c'est la nani ba passer baza vrai belé nakine pourquoi tena yaka papa David Olang on dit que maman a botuyo que bakangi et pas même ti lelo bakangi aza kuna na nini na papa nanga Paul David Olang asambela kuna mama nanga za pasteur asambela oni ko tamula na ba moy bozo zang esika ya kolala ba bilamba salite ya kokata na yo mwana mwasi ya oko na 17e ri kuna na église fondation mamola une place eza munene oko ko zo place mote ba pesu oke en attendant que balande makamso olala kuna baboyi ok na 17e milité nazali na 17e ya mamolanga ya mbenga bien mama kulutu bango kutu bazomona ye mabe babi poanya ya mbenga bango nde babengani mutabenga yoza na 17e babengani mutabengani nga nani oyo babenga ina mutalandi papa na ngai tata mwasi na ngai Virginie Olangi na Sophie 4e o abengaki wana Sophie Kimbimbi Olangi donc bango mi balende batu babengani wana lokaki ba enis ba axe te bango basambela bayembela nzamba ba pasteur tante Arsazate azana poto na expliquer bino so molandi émission ndenge ba humiliaki ye ndenge ba réclamaki bitumbezaki ok c'est ça merci beaucoup et toucher ce bande bozo la na biso de partout biso tozo ni makambo ndeko azoloba te tozo boya mpete me na ba o ba ozana bolingo ya kosalisa ndeko boko lukila ata place ya kovanda to ya kolala est-ce que depuis tongo lie depuis tongo na lete donc na osunga ngai le baso na kika na ngala facile peut-être restaurer za la kuna na ma grâce nzambu vraiment pambola ye bakokabela nga na maana ni o na ba DG ba papa bisa kuna ngala facile ba papa les noirs ba tumba to sala ke émission mona ba lukelengelo kona le na pambol pe mama nga wa pesa $100 wana basumila nga ba bilamba o baka pona za ki suki salité penza bakanga na ba dépend tout au sala ki mbongo tu esili donc par rapport à la biscanio to tamboli justice to dans état de droit et le bien le côté bon ti siko justice na benga te meg ma grâce ngala facile amema kinga na nini na nini pas procureur toke kuna procureur abe balukilanga bavoka nde balukilenga bavoka na mito avoka ya mama Olive ndeye mtaosala bakete po DGM ekomelaki ye bavoko basambisaki nga na ba mama ba sister social bakena ko bwaka ngano Felina tu abengaki nazaki kuna jeudi baosala bakete makambutu po balte nazaki kuna mercredi baosala bakete po balandela makambutu nde yango wana. Merci beaucoup Yaya, je crois même que le message est écrit mais tozo vanda to mekempe ko so de comme en tête reposée quoi to ba so que zani bandrobo a toujours connecté bolani église corps de crise ba président de l'église de réveil ba konzamboka botere la biso de kam comment olebinani Elisabeth Olangi Baraka nazo souffrir papa nanga boyeko l'état botala vraiment je souffre naza mwana mwasi bwana mwana âge naza na 17 ans naza mineur na yebi pe mibali te na wokite ko sala kinduma naza na poso sala kinduma te na bebisa te réputation bakoko nanga papa na mama Olangi papa na mama na babokami na mboka bakoli babotami na mboka bakoli na mboka na yebaki lelo ke baza na église monde entier personne tena nino telinga na boyebi te lobi nanga po edenga foma je souffle. Voilà, moi on continue à te voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mis la cima, tout le monde a ton cœur. Merci. Voilà la jeune fille Azolela, Azali Banda, Azola, la communauté qui est chère de bien-aimés dans le Seigneur, et le Kwamabe Peko.
ekoki kokomela ye bien aimé aza mwana mwasi selon ya lobiki aza soki na 17 ans na émission na biso aza mwana mwasi vie na ye kobebaka bo bien aimé azotamona bilamba na moi partout. Qu'est-ce qui se passe dans l'église Corps du Christ? Qui sont derrière cette fille Elisabeth Olang? Azoloba ya solo to azoloba mensonge. Alobi que papa na pasteur Guy responsable ou yatikali responsable de l'église combat spirituel ya maman Olang mwana maman Olang Guy pasteur David Olang que aza papa na ye ajolaka maman na ye tant que maman na bana ko va ne pas maman Olang na kintambo bien mais zeme kotaki. Et moi, na koli pasteur azo reconnaître yete. Eza ya solo to eza lokuta. To rozonga mbalasima pour na toye ba dossier comme niveau nin Elisabeth a komi ba reconnaître yete. Yeto ba reconnaître yete. Ba juye na famille to ba juye na famille. Atika di chege to a na pointe noire. Toko zonga liboso caméra pour na ko informer bino. Bien aimé dans les scènes toujours na cadre pour informer bino. Les frères Max Mbenga bien aimé. OK, boyebi est très bien. Azana matanga bien aimé. Aout ko kufela. Oncle nae propre bien-aimé dans le Seigneur, papa Max Mbenga, a Tony Samina mawa bien-aimé dans le Seigneur, azana moment moko ya pasi donc mikolo a tozo zazana était aza côté kuna na kinkole na matanga OK oncle propre naye akufi bien-aimé OK bazana naye bayeba très bien bakola ensemble bakolisa bango awuti ko kufa bien-aimé dans le Seigneur papa Max Mbenga azana matanga bien-aimé ba o nyos tout bayebi papa Max Mbenga na moment ya passe bien-aimé dans le Seigneur beaucoup bengaye koko melaye koza de cœur naye et koza vraiment bien makasi bien-aimé bon mon équipe ba émission avant que oncle na akufa ndenge nini alelaki liboso caméra na biso ndenge ni pe bana ya Ophelina balela qui partage ton pain avec celui qui a faim. Et si il y a un bien-aimé, parce que parcelle Bazali, Bateki, le pan ou bien-aimé. Bazoteka plutôt, parcelle Wana, Kalamite, Bazobima. Frère Max, Alela qui n'a micro, n'a biso, Bananae, Balela qui pona qui bosunga bango, Bazoa place, Mosuto, Baso, ma place, Oyo, Bazoteka, Wana place, il y a Ophélie. Pour ceux qui vont soulever le pan au saut au bina, Tokoza, la place à Koya, la Sénibino, ici, quand nous sommes aux Akoyana Biso, et Zalana Bapé, étranger, Lande Kolana, Nazana Posale, sous la Biso, on la Biso, on est Boy. Là, madame, sous déjà, ça doit être qui déjà. Biso déjà, ça explique sur le papa. Il faut que tu aies un bout en Zambé. Partout, déjà, ça doit être carré. Tout le monde pas mourir à la mandambu. On zamba tchao na coquille. Au coquille peut que sur la biso. Aidez-nous pour la parcelle. Ici, on a déjà vendu. De l'autre côté, on a dit j'ai mis la flèche. Mais papa et maman, aidez-nous seulement. Aidez-nous pour la parcelle. On a déjà vendu. Seulement, on va encore partir. Aidez-nous vraiment pour la parcelle. Boso na biso pona likamalo pango parcelle wana da kuna bateka ki awa etikali pe na bateka ngo papa pardon soza ozana makoki boso na biso pardon pena papa boso na biso eloko zo sa biso passe na motema ezande problème ya lupango bande kolanga skabo zali skabo vandi boza kolanda biso na bateve nyonso boso na biso tozabana na bino botika biso te soki bosasi biso nzamba pambola bino makasi bango esape biso passe to ke na wapi donc to na to bamena mikoluka banini ba mbonga garantie besoin de la parcelle parce que cette personne et notre moitié l'a déjà vendu ça reste seulement que ici elle est en train de déranger notre papa koboka ngaite oye bilobi ngaite kofi ngaite oye bilobi ngaite bazalaka lokola ngai misusu bazalaka lokola ngai babenga bango bandoki bazalaka bashege balala na fulwe moninga moninga tara tabwe kome mai moninga tara tabwe koleka moninga tara tabwe kome mai moninga tara tabwe kome mai tangwe kotika moto te nengena bomona yo
tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps. Le lolo biso yiki ndeko kriya monani basomi place wana bana bakomi bashege bazongi na balabala bien-aimé dans le Seigneur. Yo o ke ndeko ke nzamba sunga wa bikisa yo apambola yo yebike o nyons tout oza lelo ezali grâce ya nzambe ezana makasi na ote bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas et kozala bien makasi kosunga bande kona biso bana oyo bazali na orphelinat oyo ke bazolela tongo midi pourquoi bazozanga isika eloko ya kolia ya komela lelo bazobimisa bango sikoyo na parcelle wana bien aimé bazotekango. En tout cas ekozala bien te na miso ya nzambe tomona so bana wana oyo ke frère Max azwa ke kozwa charge na bango kolandela bango ke bazonga lisu na balabala bien aimé bazonga bashege bien aimé dans le Seigneur ekozala bien te makasi yo oyo ke ndeko nzambe asunga yo nzambe apambola nzambe abikisa o priya ka nzambe asala o bolam sunga bana oya orphelinat partage ton pain ya frère Max Mbenga bien aimé dans le Seigneur nim na yango wana ko to afficher yango et kozala bien makasi na pesa tout à l'heure parce que bo benga ngate e koleka pa ngate il faut bo benga mukolo orphelinat ye moko le frère Max Mbenga oyo bien aimé balobarake malheur ya kaka yango mogote. Après menace il y a le pan kuna o ke bazo menacer bango ke babimisa bango na parcelle et c'est ka acha orphelinat bien aimé dans le Seigneur oncle na épée du sousou awuti ko kufa calamité bien aimé dans le Seigneur. En tout cas eza vraiment pasi makasi nzama lola asunga les frères Max Mbenga esika azali nazo pesa contact na ye na ba onyos to ba uzana posa otina moi contribution na yo pona ke bana bazo esika musuto soit baso malopango bazawana parce que calamité bazo bima déjà bazo benga na bango na lopango parce que ba tiango en vente ezote kama bien aimé. En tout cas oko benga frère Max pe aza na matanga pour soutenir ye na maloba donc aza na matanga nim ya frère Max Mbenga yango yo plus 243 89 648 0 627 na bandeli plus 243 89 648 0 627 wana nim ya frère Max Mbenga bien aimé dans le Seigneur. Merci na bandero nyonso bazola na biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa sima na onto ya koloba ke nzamba boye toko Zoyez du sous-wapi. Merci à John Kamande avec ma caméra. Merci à Bidonion pour soutenir Bisso. Nim ya papa Max Yangoa beaucoup bien beaucoup soutenir et que vous allez vraiment bien makasi bien aimé Nzama Lola Ako Tika Binote. Qu'on se trouve à la prochaine. Bonzambe na bonzambe Lola Ezo Futa. Si maintenant to ya kolobaki Nzama Boto quoi. Les sous-wapi na manso azo se Bisso bye.